Salut, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK. Je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi nous venons toujours pour vous informer. Vous nous avez donné confiance. En tout cas, vous PC sur confiance. Moko Oyo. Je ne sais même pas comment dire. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais pourquoi rester silence ou pourquoi rester calme quand il y a des nouvelles? Je sais peut-être que peut-être vous avez déjà vu ou écouté ou entendu cette news, mais je me t'ai dit pourquoi pas ramener ça ici aussi chez MK Mbelou TV officiel. Je crois que dans mon titre et le miniature, vous avez déjà vu ce qui se passe, mais on essaie un peu de parler sur cette affaire de notre artiste et comédien vu des loin. Chez Charlie Nonga, notre artiste Oyo ACP Sarabiso, en tout cas dans tous les côtés, dans tous les coins. Je me dis toujours que non, dans notre pays, on a des gens, des artistes talentueux comme de Vue de Loin, de Paco Rabanne, de James Mutombo VIP, de Belvi Kondi, la patronne. Donc, on attend des artistes vraiment capables, des artistes vrais. La famille, j'ai eu mal quand je regardais cette émission de notre frère Charlie Nonga. Nous savons tous que il a un problème. Ils ont un bâton et belé. Bazo bois qu'il a kaiba maladie, lelo maladie oyo, lobi maladie oyo. Et Zaki même n'attend mon il était vraiment entre la vie et la mort. Mais Nzambe a permis de quitter. C'est pourquoi je nous dis toujours que nyonso oyo ekomelaka biso nzambe nde apermetaka. Si Dieu ne permet pas, elo moko pe esalama te. Ndeko na biso vu de loin aza ya nzambe. Pourquoi je dis que aza ya nzambe? Parce que eza na ba maladie ebele ya ndenge na ndenge babwakelaka ye. Oyo eza ke mutu mususu soki babwakele maladi wana aosurvivre te. Mais papa na biso artiste na biso vu de loin Charlie Nonga nzambe azobatela ye pe azogarde ye ti lelo oyo aza elongo na biso azosepelisa biso. Tomonaki bakendaki même poto tournoi mpona kosala mwa bafestival juste na cadre ya mosala na bango, na cadre ya mosala na bango ya théâtre. Na otiela biso mwa parti moko ya mokie eshoke nga makasi tokobenga ngo testament asali mwa asalango mpenza biso toyebi testament ezaka papa asala testament peut-être ana famille na ye aza na bana na ye akaboli ke no ntango na kozala te eloko boye eza ya mwana oyo eloko boye eza ya mwana oyo. Mais tomoni lelo ndeko na biso Charlie Nonga aleki na émission pour parler après liwa na ye nini oyo li famille na ye esengeli na bango kosala. Alobi yango ouvertement que nyonso azosala lelo c'est pour ses enfants. Toyebi ke mwana papa na biso vie de loin liboso autaki pe kosi sa classe. Et aza vraiment grand garçon ndeko na biso atanga même bakomba bana na ye boye toyebi biso nyonso tout. Maintenant otika biso nanu tomeka kolanda video oyo. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux quand nalandi vidéo ou non tikana biso to landa vidéo et après on va rentrer pour continuer notre petite analyse. Nyonso no sala c'est pour mes enfants. Na lobi yango te po ndoki moko atelemi na bana nga te po na hotelema ata na kufi na hotelema na obima. Oh non, ça la pona bana nga. Muta pesa ngata 10 francs ate. Muta contribuer ata 20 francs ate. Na lobi te ke bango peni nte mais oh non ça là pour mes enfants. Bango ba profiter na ngata na bo moye. So lelo na zate. Nyonso ezotikala. C'est pour mes enfants. Muta mbrier bango te, a déranger bango te. Oya ko telemi la bana nga après ma mort. Au monanga partout. Et puis non mais je vais dire tiens Hollanda kaka na sama bila biso au monde ngo vivre na siko monde ombe ba monde ko bien. Wana meme ba conseil ba madilu ba fait le tumba ba pepe kale hein. Ayi ba bagigi ngana sanga na ngai ta na sama bele.
Pona na sema belenga na ba question na commune nzamba sala ngana ba te kana mikate na porte lola. Na bona ba commence bele au boutique makamba bele. Mikata loso, mwenga be no be te ka liboso école. Donc nyonso na kina na comédie mais ba na ngati. Sope ndenge yake ye o etikali. C'est pour mes enfants. Vraiment ba mbriye bango te ba tia mutema mabete. Pour motiver à contribuer à 1000 francs. Tu motives à l'accent à théâtre. Tu motives à tangisinga. Non, le bango n'a pas marché belé pour la famille. Oh, voilà, j'ai beau garder ma partie. Voilà la grande famille. En tout cas, je pense que Touti, Bissonio surtout Kolanda. Moi liloba oyo en tout cas est choqué nga to moi katikati wana aksali on est moi comique lobi que non mutu oyo soki akufi famille na ye côté ya kibotata famille na ye côté ya kibo maman mutu a déranger bana na ye azate nyonso oyo azali kosala lelo oyo eza pona futur ya bana na ye famille na ye et profiter na ye tant qu'il est en vie lokola nanu akufi te famille ekoki ko profiter mais soki akufi ndenge moko alobi ke po liwa eza eloko moko inévitable eza pona biso nyonso tout nous sommes tous toza biso surtout ba mortel mutaza immortel azate alobi liwa ndenge yaka nango asouhaité te mais soki eye po toza batu tokoleka biso nyonso oyo nyonso tout asali déjà jusque là eza ya bana na ye famille aye kubeta mbela famille, la grande famille. Je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé que vie de loin aya à l'obela famille naye en public, en plein nez. Donc, Internet est un monde entier, hein. Internet est raté que non pour nous les Congolais. Internet est partout dans le monde entier. Mokili mobimba eyo kimbela na ye eza testament moko solide na biso na bandeko na ngai balandi ya MKambelu TV officiel oyo eza testament moko solide parce que vu de loin moi je peux dire peut-être aibi famille na ye parce que utaki koyoka ala za même na poto ba boa kela ki lisu mbaso kizaki ko utaki kota famille donc wana eza kaka ba les on dit ndenge toka ki to yebite soki eza penza ya solo to ezali ya lokuta tangi na ba commentaire il y a des gens qui disaient non bon banda kaka boye ça sila yondo tikala ko pesa biso mo ba kolongola biso ba stress batumsu na ba commentaire balobi non otiazolo baboy parce que il sait déjà que peut-être il ne plus azali sous na temps moulaité sur terre yango azolo ba déjà boy pona ko préparer azolo ba déjà boy pona ko préparer déjà famille na ye qui après sa mort bana na ye bazala ya kozitata bana te bana bazala famille ou elle la biloko te poto et bibiso surtout toza ba bantu hein to yebe eza na ba famille ebele soki bandeko na bango bakufi en tout cas batalaka même pas bana misusu bakoloba te biso tokozwa charge ya bana bakokosala ngo 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois babosani hein mutu na mutu akomi kosokipe na famille na ye mutu na mutu akomi kosokipe na famille na ye mais ndeko na biso vie de loin quand ba vie de loin vision musika il voit de loin alobi lobi soki azate en tout cas bana na ye nde ba hériter ba co-hériter ya ba bien na ye famille bo profiter tant qu'il est en vie. C'est le mot vraiment très capital. Moi de ma part je me suis dit Seigneur qu'est-ce qui a poussé cet homme aya koloba makambo o nyonso to zoloba tanga zoloba ngo la famille pour na tieli bino vidéo yango te vous verrez ses yeux et vimbi donc vous sentez douleur hein moi biso pour na théâtre za na ba expression belle expression faciale nae eza ko communiquer quelque chose donc vu de loin ayebi famille na ndenge ezali yango wana aye déjà ko beta mbela en avance pour que lobi bana na ye ba souffrir te to ka non sous vidéo yango comme ça to zonga sous pona bato o ba koti siko
nyonso na sala c'est pour mes enfants. Na lobi yango te po ndoki moko atelemi na bana nga te po na hotelema ata na kufi na hotelema na obima. O na sala po na bana nga. Muta pesa ngata 10 francs ati. Muta contribuer ata 20 francs ati. Na lobi te ke bango peni nte mais o na sala pour mes enfants. Bango ba profiter na ngata na bomoye. Ok nenga lobi. Alobi te ke famille na ye bas poboto la bana, famille na ye ba bandoki yo, famille na ye nini te. Mais alobi famille et profiter na ye tant qu'il est encore en vie. Mais so qu'il est lo nzambe ya bengi ye. Nyonso oyo ya ye eza pona bana na ye to landa. So lelo nazate. Nyonso ezotikala. C'est pour mes enfants. Moutambrier bangote, a dérangé bangote. Oya ko telemila bana nanga après ma mort. A omonanga partout. Et puis non mais je vais dire tiens olandanga kaka na sama bila biso omoni ngo vivre na siko mo ndombrier bana mo ndeko koya. Vous voyez, donc, c'est vraiment un artiste, malgré Azoloba Makambo, oh, il a vraiment profond, il a très important, mais à côté si moi comique, à côté si moi comédie, moi on a Katkatuana pour montrer son identité, mais il dit des choses vraies. Il dit des choses vraies. Quand nous avons ceux qui soldats à Koufi, na cimetière avec Bakunde, Babete, Massassin, ta, pour là, qui sait que non, on a ma pinga. Je regarde sa façon de parler, aux sentir douleur moko boémé, à même on a n'engmo ya comique pour moi partout on a basa anini bas se détendre puis bas c'est comme keto continuer. Wana meme ba conseil ba madilu ba velu tumba ba pepe kale hein. Ayi baba gigi ngana sanga na ngai tata na sama bele. Oh. Bona na sama bele ngana ba kesu na kominde nzamba sala ngana ba oteka na mikate na porte lola. Na bona ba commence bele au boutique maka bele. Mikata loso mo ka bele no beteka liboso école. Donc nyonso na kina na comédie mais ba na ngai. Sope. Toyoki biso soto bien kenango na comédie mais bana na ye lokazo de pleurer parce que azana bana na ye atanga ba kombo na bango abomba ata mwana na ye moko te. Famille ya papa na biso vie de loin. Message eza message moko fort. Message moko ya makasi ezo senga que bozala prudent, bozala prudent. Vie de loin taye koloba parce que il sait ayebi biso ba bantu surtout biso ba africain ayebi ndenge tozalaka. Ayebi biso ndenge tozalaka la grande famille. Yango aye kosa la vidéo pour dire que après sa mort biloko na ye banana ye. Biloko na ye ya banana ye la famille. Je vous na utu kotie la biso lisusu vidéo wana poto landango to comprendre bien makamni ndeko na biso utu koloba. Afaki na poto basali musala ba kitoko et puis bazongi na mboka na biso. Aza awa tozo kemba na malili ya kisonso malgré awuti na moi pardon ya kisonso malgré awuti na tiki ete na France kuna na Belgique batambola ki pona sa msala mais nzambe azobatela la famille. Merci beaucoup na bino nyonso o bozalaki awa ebele pona Olanda biso so ezambano ya liboso en tout cas ko hésiter te ko s'abonner, abonne-toi, aimer, commenter, partager. En tout cas et ça biso bien makasi nzamba lola apambola biso bisika nyonso ezwami biso papa vie de loin na ba commentaire mingi bat balobi koloba bongo te parce qu'on a encore besoin de vous hein koloba bongo te que après ta mort bomba yango na motema pona kopesa diable accepter pona kopesa diable penza accepter parce que toyebi que le diable est un menteur, diable aza mutu alokuta, diable aza mutu moko ayaka koluka kotia bobangi kati na batu. Mais lelo oyo na message na yo oyo moi je suis sûr ce que bakisi ba lawyer ba avocat ya makasi likolo ya maloba o lobby ezala ya kokoma ezala sur ba document moko légal voilà la grande famille
de MK Mbelu TV officiel. Abonnez-vous massivement. Film Nabiso Ezole Canabel Vie Télévision, l'indécrottable. Lelo Totali 10e épisode Nabiso. Lelo le 29 juin 2024. Tukota la 10e épisode Nabiso. Film Ezo Kende tellement kitoko. L'indécrottable. Tout talango ekosuka boni boni. Na film Oyoyo ezali koleka chez Belle Vie Télévision. Voilà, on se retrouve à la prochaine, la grande famille. Si Dieu nous prête vie, je suis là, je vous aime de tout cœur. S'il y a des remarques, de suggestions, des idées pour de prochaines contenus, en tout cas, n'hésitez pas de nous laisser sur le commentaire. Nzambe alola wana akuzanga te ko pambola yo. Tukutani na mbalasima. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.